faut poser une question par rapport à la nomination. Il y a pas beaucoup de c'est-à-dire que le fait que Bazako Kanga Babarte, Nangongo et Sengela Kiba Kanga, ya Siliki, Alongoli Bango. Alongoli Bango pour Bazako respecter qui ne peut pas toter. Pour te le bélango paie déjà nayo. Na souka arrêté na eva commune sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Saki alingi atala émission ya kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otala. Bienvenue à très chers internautes, il y a Info Plus. Merci à abonné fidèle na biso. Nga bino Moustapha Malembe na bisa bino ke bomi sana ngai. To beta masolo par rapport il y a actualité de l'air par rapport il y a 9 bourgmestres suspendus. Ba armes ezalaki na GLM ba déplacer yango to bamsuba lo ba izana na kankokolo bamsuba lo ba Ezana Kanchachi, donc tu yebi vraiment té par rapport ya makamwana to solo na ndeko ale bolo job mais ça déjà ko landa na info plus na kopesa ye mbote ndeko ale bolo job mbote ndeko ngai mbote na balandi boni santé qui mezali nzamba osangolo nanos nanga déjà comprendre par rapport ya actualité 9 bourgmestres ba suspendre bango ils allaient que ndeko gouverneur de la ville yemoko anomaki topé asalaki nini permutation ya ba bourgmestre asali yango oyo ezalaki na aval ya président de la république lelo yo kaka ye wana pe lisusu a suspendre susu 9 bourgmestre ndeko ale bolo jo analyste politique yo koloba nini na dossier wana ndeko ngai mboko ezamboka ba aventure Mbogo est vraiment Mboga Lioto. Et puis fort malheureusement, les analystes, que ce soit politiques et autres, tout comme ça analyse superficielle et ça commence à déranger la conscience collective. À vous poser une question par rapport à la suspension, il y a Bourgmestre. Il faut poser une question par rapport à la nomination. Il y a pas beaucoup mais par rapport à la nomination non mais ndeko ngai il y a un zobat et bon on poser une question par rapport à la nomination parce que le problème est ali boy ngai na moni bandeko na biso ali de peste pardon i de peste bazako se lamenter ba longoli bandeko na bango ya i de peste o bazaki ba bourgmestre sikonde bandimi bazana ba bourgmestre sikonde tant que Tolobaï que Gentini a dû arrêter nommant ba bourgmestre bango bataille de peso abi que non ils a le kuta non ndeko ale bolo ndeko ngai o ba loba ke basala ba marche que non Kinshasa zali yumbite ndeko Gentini ngo ndeko ngai ya zo lo bate au contraire ngai te ba marchaki tango ba yebiso ba nommer ba beza le kuta ba marcher pour na koyebisa ba congolais que gouverneur a un droit de nommer mutana seul capable pouvoir renommer et ali monsieur Félix Tshisekedi comment il va nommer ba sali des ordres na Kinshasa ba lobi qui n'a pas le droit de nommer on leur avait dit bozo kosa bozana posa te ya koboya ba nommer mais bozana posa bo voiler vérité ote Kabuya wala secrétaire général na bango a félicité bandeko ya IDPS ou a comment ba bourgmestre a présenter bango tolobi que yo présenter ba habité là le kuta est-ce que vous avez preuve ya que la kisa que a présenter qui to memela bango vidéo na ba émission to bitala vidéo yango tala audio yango ba wangani après na sima ba ko loba nini non voilà effectivement ba no makité il a une permutation
bandeko ya INC batelemi mpo bazwaki bato te bango basilikaki batumba voir même pas pine. Effectivement. Ce qui veut dire lelo au lieu de poser biso question ceux qui va suspendre ba membre IDPS pour bango basilika vous posez biso question ceux qui va qui effectivement nommé parce que la permutation et ça mandé au qui na poste A batio na poste B il y a bengi permutation mais ce que vous qui té na système au côté on entre par la nomination. Ndeko na biso leki na biso ya ngalema balongoli ye bato basangani soki 8 soki 9 personnes baye ko silika pona nini balongole mais ba mi posa ki question te ndenge nini ya komaki bugume c'est pas ça là qui na sia bandete na limite ce sont là les vraies questions bon ça saute ko va suspendre mais à ko suspendre te ndenge nini pour toi na mboka désordre. Mais ndeko alebo le joie pourquoi kaka ko suspendre bandeko ya IDPS pourquoi pas kaka ko suspendre bandeko ya IDPS ko remplacer bandeko ya FCC to ya PPRD ndeko na ngai pourquoi ko sala ndenge wana ndeko na ngai makam mariage likama mariage ozo kende ka ko monde ma mariage makama mariage ya bato bakotaka te mais loko ezali vrai ngai ngi to mettre en évidence la réalité la vérité o bato baboko yoka d'après la constitution. Le bourgmestre Bazaka élu na suffrage universel indirect par les conseillers municipaux. Il n'y a pas eu d'élection parce que la classe politique a montré que l'élection a voté par les conseillers municipaux et la ligne nécessaire, mais va procéder par la nomination. Qui nomme Gentini? Mais c'est Mbaka. Gentini il y a Yumbi, les spécialistes en question à Yumbi. Qui n'est Bopeto? Ah, il y a Bopeto, il y a Wapinde Konangai. A nommé Babougumès. Yoka Siko Aventure. Pour te le bel en paix déjà na yo. Na souka arrêté na eva commune. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Cela veut dire quoi? Mais c'est Gentini a annulé la disposition constitutionnelle. Oh, bah, le que le bourgmestre doit être élu. Il a abrogé ça. A abrogé l'ordonnance du président de la République. Nommant le bourgmestre, il a remplacé qui? Désordre. Mais M. Félix Tshisekedi la Fandi a réagi. Pour Nanini, a pesi 3 cousins à IDPS, Misala, Bakoum Bourgmestre. Après, si monsieur Sou, ceux qui 8, bourgmestre adjoint. Afin de kimia, quand il y a violation de la Constitution, et que là, qu'on profite na bango, bakangi maboko. Mais quand il y a violation, il y a Constitution, et là, qu'on profite na bango, ne basiliki. État de droit, quelle est la disposition qui donne le droit à un gouverneur de nommer un bourgmestre? Parce que tu as vu qu'il y a une loi. Tu na loi 08 bar 021 non bar 016 il y a 7 mars si je ne m'abuse pas 2008 portant organisation délimitation et fonctionnement il y a une entité territoriale décentralisée. Dans l'article si je ne m'abuse pas 146 bah lobby tant que il n'y a pas élection dans le niveau de l'entité territoriale décentralisée bourgmestre adjoint, chef de secteur, chef de mairie, chef de chefferie, nommé conformément à l'ancienne loi, qui président de la République le pouvoir de nomination. Maintenant, je nommé de manière exceptionnelle, il a dit président de la République. Et puis le président de la République nomme par voie d'ordonnance. Mais le monde a un arrêté d'un gouverneur a abrogé les dispositions d'une ordonnance et de la Constitution. Mais c'est fait que c'est rien. À ça qui semblant, tu dois t'assumer, mais Kabound, na kamere, baboyaki. Le losuko va la coller là, on va suspendre. Oh, mais pour instaurer l'anarchie. Bon, continuez à monter dans le souka. Pas les latins,
parce que kokota na bango pourquoi ko changer kaka des lignes la IDPS ko cha bazui boy bien que na ko ndima mambolo bité mais boy bien po balongwe 8 na 8 on a tout baka bata pepper ya IDPS te ya pepper DP balongwe na moni balongoli ya Ngalema balongoli ya Ngaba balongoli ya Matete balongoli ya Kintambo balongoli ya ba commune belezaka ba cause za nini ya kolongola cause za nini bazali na gestion ya désordre na gouverneur na Félix na bango na babililingi o bazaka na sima na bango baza ko gérer mboka na désordre yango moni désordre et botara désordre ils ont été mal nommés ozo linga balongola bango bien ndengeni. C'est ça le problème. Le problème de biso ezali bokonzi ya sonyo yo bazo memela biso et ko aider mboka oyo avancer te. Soki ba ko économie ba bourgmestre. Et ko passer soki monsieur Félix c'est qu'il a droit qui ordonnance normale le bourgmestre. Mais ce que comme que gouverneur a dû arrêter, c'est que veut dire une sorte de l'anarchie. Pas qu'on est dans l'anarchie na bango. Mais yo ka makambo nga ezo sa nga passe. Le bourgmestre bazali ko gérer ba entité territoriale décentralisée. Bazali na autonomie à gestion. Au regard, il y a option opposée à régionalisme constitutionnel. Dans le maître mot, il y a la décentralisation. Bonomé bango, c'est en violation d'un principe de décentralisation. Parce que la décentralisation, c'est-à-dire, il y a la démocratie à la base, transfèrement de compétences. C'est la population qui doit se choisir ses bourgmestres. Bouto si angote. Bazali na autonomie à gestion. Bango mo ba concevoir ba politique na bango au niveau ya ba entité na bango pour que ba booster le développement parce que ba entité territoriale décentralisée bango ba li ba centre d'impulsion au développement. Mais bourgmestre a longoli bango gouverneur o tsoki mbaka a longoli bango poani. Raison parce que baza ko appliquer ordre na yete sur la pollution sonore. C'est-à-dire que le fait que baza ko kanga ba barte Nangongo et Sengela qui bakanga, ya siliki, alongoli bango. Alongoli bango po baza ko respecter qui ne peut pas toter. C'est-à-dire que baza ko kombo la baba na bango te, alongoli bango. Mais le reza bizarre eza nini. Mbongo e kotaka na province, yende mutajera. Yemo kombaka wana aza ko gérer nyos. Mazo pesa baninga ba miette et puis à sanctionner bango avec ba sa musate. Mais ba sa musande ni parce qu'ils ne sont pas dans le contexte, il y a décentralisation. Baosa musane ndengeni parce que ba na moyen ya malongate yo centraliser nyos asali système entonnoir afungoli ya baninga et pas na kangi nyos euta na ba commune ya zo mela na suka bino boko sa musala apesa ba bourgmestre $10,000 chaque bourgmestre $10,000 pour ba sala assainissement yo ka conception ya bato ya FCC cash commune ya Kintambo il y a 10 quartiers à Mickey. Au PC, il y a $10,000. Commune, il y a Kisens. Et là, moi, mon nene, et puis la plus peuplée, il y a Kinshasa. Il y a Congo. La commune la plus peuplée, il y a Congo. Kimbanse Kyoana. Au PC, $10,000. Commune Angalema, mon nene, peu peuplé après Kimbanse, après Maluku, na Monga Fula, au PC, $10,000. Est-ce que ça a maraboué? Ça a financement par rapport à étendu, par rapport à champ et à Moussala. Yo pesi mutu ya lemba 10,000, matete 10,000. Ba commune la iko ba balibanga na songe et que la songe musu au pesi 10,000. Mais commune ko tambola pendant une semaine pour solliciter au pesi bango 10,000. Ce qui veut dire il n'a pas compris. Le problème il y a Congo le zali il y a Kinshasa il y a yemo ko na le gouverneur wana. Et bonga ki yemo ko na comme gouverneur té. Au regard il y a dossier à Yumbi bonga na prison. Boche gouverneur. Ayebi Moussalate, azoko kate, mais alinga sanctionné, bato ya. Heureusement pour les mômes tachaki. Ce que zaki bato bazaki élu, bitumenge comme un mboko. Na asi Yumbi ngai banda. Ce qui veut dire quoi? Tu as un sérieux problème. La classe politique a là qu'on a degré à médiocrité. Ces bourgmestres qui là ont quel moyen? Yo centralisé nyos modoli ngabango ba ça misala. Non. Et bonga ki ba ça là programme Mobimba sur l'assainissement, il y a ça l'opération. Ndeko nanga itambo na ba ville. Tala makambo ba behi kini bopeto. Nga zo muna ka ba album photo. Ba weko ça la affiche, il y a 3 mètres sur 2. Photo na yé 2 mètres sur 2. Comme on a yé pratiquement 50 mètres sur 2.
azu kombo ya kini bopeto tie na coin message oh to tikali campagne asali campagne électorale na ye pour battre mon aïe que azaki candidat mais en réalité il n'a rien fait. Alors quand lui commence à sanctionner, il faut pas sanctionner. Et là on a sepeli moi muké zaini au moins ils en a ba konzo ba ko sanctionner. Au moins ben a sanctionner ma bé mais au moins il y a là fait dire qu'il est pas sanctionné. Azako mi yaga ba ministre ba auto sangaite. Il au moins sanctionné. Il est pas sanctionné. Pour il y a noma qui va pas arrêter, il y a noma va pas ordonnance. Lui sanctionne, lui ne sanctionne pas. Au moins et donc les livres ils allaient que l'idée à sanctionner c'est bon mais comment sanctionner na boyi. Il a fallu dire que dit comment sanctionner ma bé pouvoir sanctionner pesate. Il y a au moins la qui c'est que big rouge yaye et là na mai. Oya Félix ata mai mukete ka kolela. Ndeko ale bolo jwa to zo ta mingi te ito yoki que ba arme nyonso yo ba munition nyonso za ki na GLM transféré na kanchachi ba misusu transféré na kankokolo kolo ba likambo wana to ebike kuna peza laka esika ba bomba manduki oyo ya mboka komona déplacement wana mboka c'est que mabeza lipo na yo to ndenge ndeko na ngai muto abomba manduki wana ezali Mobutu ezali Joseph Kabila le Félix Tshisekedi azui a déplacé. C'est un non-événement. C'est un non-événement. Parce que là, vous allez, qu'on déplace Munduki, trop comme ça, on grave. Mais quand on a bien ça, il déplace Babi, il a que ça que M. Félix Tshisekedi a la maîtrise. Il y a ce qu'il fait. Mais moi, je suis sûr et certain. Ça a été négocié entre les deux. FCC cash. Certainement que Kabila a été d'accord, il y a un salami. Comme ça, un événement prani. Tant on va le ramando qui là qui na côté ya Mbanzangungu batine on a est et ça événementé et là on est ça l'événement parce que là qui na GLM non GLM il y avait un service de sécurité là oh ça qui peut makasi na époque ya président na Mobutu na oyo GLM là qui na ba arme kuna ceux qui va déplacer c'est un non événement. Notre problème est ces armes là seront utilisées pour quelle fin? Tout ça n'a pas ça va mettre plus l'accent sur l'insécurité à l'est. Bayakia, oh non, voilà, FARDC, Bazako Bomako Kobulisa Rwandais, Bazako Kima et consort. On leur avait dit ce que vous dites là, c'est faux. C'est faux. Monsieur Félix Tshisekedi a fait entrer ici dans notre pays. Ba troupe rwandaise, ba troupe ougandaise, ba sali ba opération, ba ciblé ba tout, ba beti ba ngomba bomi, ba komi kozonga malembe, yango moni lolo insécurité ça continue. Le problème congolais n'a pas été résolu. Monsieur Félix Tshisekedi cherchant à cause sa problème il y a bandeko na ye, il y a Ouganda na Rwanda. Tant que makamba bani ko si sa makam na bango, aux autres sentir que l'armée ne maîtrise plus rien. Parce que bato bayaki bazaki suffisamment motivé té. Alors, beaucoup de distraits et biso que balongoli arme na GLM, ça change quoi? Échanger le côté. Toi na posa bitumbe si là. Na Ituri bat baza okufa. Na Nord Kivu bat ba okufa. Na Sud Kivu ku distraits za ki moi kimia bat baza okufa. Ozui na bakatanga kuna bat baza okufa. Ah na Kinshasa bat baza okufa. Toi na posa à sécurité. Toi na posa à distraction té. Pour déplacer Munduki ce n'est pas un événement. Pour ça la maranango régulièrement. Voilà. Et ça, la maranango régulièrement, de quoi aller pour le jour, toujours cité déjà, les lots, peut-être le dossier, toujours cité dans le dossier à Bassot Mouton. Saut Mouton à pompage, 3 fois, il a inauguré, président de la République a Zoyate, les lots, avant tout, il y a pas naïwa, tout le monde a tout bazo les calicolo, croyant qu'il va inaugurer, en gros, total, la police va bien gagner biso, au biso, tout y a qui peut tout ça, moussa, au biso, tout ça, là, bah ebisi biso ke to matate ça interdit to mata mais to moni bato bazo le kalikolo comment on a dit comme on à chaque fois oh non inauguration ezali président ozoyate ekolo bela nini tant que aux analystes politiques mais zo lo bela ngai ko ça mais à culpa yo mo zo remarqué que zo senga bolimi c'est indirectement mais si là déjà ah ndeko ngai mais to zo mona déjà si là ndeko ngai si là déjà ndeko na bino bato bozo landa na zibino na témoin. Moutara Kokumisa, so des moutons. Yo so moi ça inauguration, il y a 3 fois. Il y a Liboso avorté, Abibala avorté, Amisa avorté. Mais là on est. Mais quand vous sortez ndenge to vanda ka côté ya pompage na lobela ka mingi ya pompage. Ah mais ya to ba peka ya pompage. Bon monsieur Zali sous.
monsieur ezali Il y a 24 peu. Ouais, ça va fondation de Kolangai. Comme il a 72. Ah, Kolangai Kamere. Kamere mutalo kuta Kolangai ta Rolexa autant de Kolangai. Et là ezali vrai. Sengaka Bolimi c'est pas peuple congolais. Yebisa bango na ko insister mais c'est Félix Tshisekedi akosa mama malonga au remarquer qu'ils a aventure. Nangina yebisa bandeko nyonso. Tout ce qui se conçoit bien s'exécute mieux ou bien. Ce que mon élo est là que ça manding bilingamli, ça a été mal conçu. Na yebisa bango que élo est mal conçu. Ndeko nangai, ndeko yo fani na kuya wana. Ozomona que ceux de mouton aussi ça problème de créer problème. Parking est à côté ni, mupanzini. Ils en ont pointé. Na sala déjà émission sur Yango, bandeko ya Kimbola barobimela ndenge nini. Mais nga na sala émission. Senga bolimbi sindeko langai. Na sala nango déjà émission. Ngai ba o ba yebi na sala déjà émission. Na notable moko ya côté pompage. Ndeko ale bolojwa ko sala saute mouton. Oui, eza bien. Mais construction nango par rapport et après ko sala bêtise o étant que journaliste bazan tous un problème moko ezali que ba piéton problème on a tous un problème il y a ko rond-point ko ezate bandeko ba ko uta Kimbola nzela ko lekela ba on dosala lokola contour ya faut ba lekela na se ba kende nzela ya carré Grèce na lobela ngo déjà na émission na ngai mais on a tout na que ezali par rapport ya que eloko zo sala mato vandaka boye wa bato ba inaugurer mais ndeko nangai bamsu kutu balobi ke no ni population bango moko ba inaugurer yango na mona ma vidéo moko quelque part ngana zaka kotwana na yebite lelo nazolo baboye ke to leki to moni bato bazoleka to mata ba policier ba bengani biso ndeko nangai courage ni ezozanga yo osenga bolimbisa ko senga bolimbisa par rapport à ni mais par rapport à mambolo ba ndeko nangai esilité attendez Pona bino tikanga kasina lobate yango yo komi avocat parce que tango bane ko loba mais c'est Félix Tshisekedi bondi marape bato so de moutons so na tino so de moutons ya wapi ya pompage l'autre mois février et bonga ici na mois mba liboso bonga ici na mois de septembre et silité octobre et silité novembre et silité à promettre bino na décembre le 30 avant Noël. Et y était le 21 et comme il est 30 et y était et comme il se dit les nine y était caméra fani na était sur la langue qui se venu à lobby et salami pété et puis au-delà de ça n'a essayé que étude à faisabilité ça m'a bien n'a essayé que ce n'était pas la priorité n'a essayé que ce va na pour ça que désengorger de là il va ça ba route secondaire bo salité le lozo bisanga qui va inaugurer nini et loko ba qui mal conçu et loko na ngina bisa bande ko nyonso là. Monsieur Félix Tshisekedi, c'est un danger. Yena batuna yoana bazali ba dangereux. Ceux qui bozo zongona ba blague mitali bino. Vous savez combien ça coûtait à la République? Plus de 3 millions de dollars. Espace à côté mzamutu kezate. Bah tu faut pas continuer parce que ça sur au moins 8 km pour pas la possibilité à goya. À Kanginzela parce que ça qui va étude la faisabilité avec légèreté. Aujourd'hui aujourd'hui bisanga qui va inaugurer mais va inaugurer combien de fois pour nga yebi ba inaugurer ce qui va inaugurer c'est qui veut dire yoko ça qui va tout senga bolimbisi souci na biso zali bo éviter ko soutenir monsieur Félix c'est que dans c'est n'importe quoi bongo wana et que ipamba inauguration ko ça la matin a te salami msaya malongé salami te to ki ba ingénieur msu abi qualité ya béton ba ça ba couler kuna ezali qualité appropriée pour na wana te to ki ma baba de faire ezali approprié te c'est que veut dire ata sali ezaka mabe bazo sala biso déjà site kuna ya ko citer message soki asala kandela tuzola na wana ezaka kozwa Kimbola ti pen engela mieux que malweka ti pen so azui malweka ti pen engela mieux ozi peso ya giti monga fula engela mieux o bandeko bazolela ti lelo que na kolela te ndenge nini bozwi bokondia boso lelo bandeko ba accident na vie nanga Mustafa ko banga utaki États-Unis asala accident wana ezongisa ye po lokolo evimba donc si quoi le pays gagne quoi? Rien du tout. Il y a un azoloba FCC cash il a une coalition à aventure les alliés bateau balina na posa ko s'entretuer il y a ko se faire une santé financière botika ko croire na bango. Cette crédibilité pour manifester qui n'a pas bandeli. Vous se rendez compte qu'aujourd'hui, il y a qui escroquerie. Et lorsqu'on escroque la République, la place est là, la prison. Le cas va aménager qui va pavillon.
oh nyonso a participé na escroquerie wana ko banali kolo tina se place na bango na prison c'est simple. Place na bango na prison bo s'abonner massivement ngapé na aussi s'abonner ndeko Eli Sampu na sima caméra assistant na ngai yo tozale mikolo yo bomo na yepe kalate liboso mon 2G mon papa Lukman Mudingumba mon vieux Babi Mboli agence Badem il y a Consul Kibadi il y a Nathalie Mpaka Ngoma bo s'abonner massivement bye. Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otala